komilela moto ke lo mawaza te tika komilela monde eza monde encore monde eza monde ya mawate pour nous se positionner pour nous réussir tu dois avoir l'esprit là oh bunda ayo eza diaspora ba bato baza na étranger Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango il y a 40% il y a population ya Afrique pe ya RDC o baza na étranger oyo bakoya kozonga na bamboka na bango pona ba rebâtir mboka pona ba reconstruire mboka nga naza innocent na biata likambo te bakokosela pe makambo o nga na ibe loka mutu te na linga mosa mutu te na linga mobala batu te voilà rapio Kakaboy ça la va bien Jésus yes
Yes. Zamba lokamba zana bomoi. Wankolo nanga oza wapie. O tata Nzambe. Libanga nanga oza wapie. O tata Nzambe. Bolingo nanga oza wapie. Yesu. O tata Nzambe. Nzambe ya mwana mwana. Baninga nyoso. Dona bisengo bisoba oyo. Oto kupeli nini ye. Oto kose moko. Adamu na Eva Oya motata ye. Waka biso wapi ye. Yeso za wapie. Nzambe na kebele yo. Nzambe. Nzambe ya mwana mwana. Okozi nanga oza wapie. Nzambe na kebele yo. Nzambe. Nzambe ya mwana mwana. Olingo nanga oza wapie. Yesu. Nzambe. Nzambe ya mwana mwana. Olamu nyoso. Tobanda kosenga yo. Baninga baswa. Abisa tango nini ye. Osoki masumu. Kosengi bolimisi. Lokola Yesu. Bolimisa banguna ye. Oh, papa oza wapie. Nzambe Yesu. ya kebele. Nzambe ya mwana mwana. Bala nanga oza wapie. Nzambe ya kebele. Nzambe ya mwana mwana. Makasi nanga oza wapie. Nzambe ya kebele. Nzambe ya mwana mwana. Olibanga nanga oza wapie. Nzambe ya kebele. Nzambe ya mwana mwana. Maintenant voilà, c'est ça. Beta mololo mololo na maboko na yo. Vous êtes bénis. Bopambwami. Je remercie le Seigneur notre Napesi grand roi. Nzambe matondi kolo na Qui est biso mon mone. père. Oya satata nanga. Je remercie Dieu de Napesi votre présence aussi. pona bozalisi na bino awa. Je suis dans la joie. Naza nesengo. Parce que je vous ai vu. Po ete namoni bino. Et j'ai vu aussi mon père, Namoni pe tata nanga. le révérend, Révérend, docteur, docteur, René, René, Thomas, Thomas, Zikos. Zikosi. Papa, tellement toi, Yambonon. Bien qu'il n'est pas, Yambaye na maboko, maboko, maboko. il vient de l'étranger Auti na bapaya. avec maman. Na mama. Marco, Mama servant du Marco. Seigneur. Yes. Vraiment. Nzambe pambolo papa. Amen. Nani mokonzi? Yes. Vraiment, Nzambe azaliawa. Yes. Pe Nzambe aliyasala quelque, il veut faire quelque chose pour toi. Angasa eloko moko po na yo. Ah, ingénieur à son et baby. Alléluia. Lobi tozaki son kitoko, baby. Problème ezate tokote ya kaka. Amen. Ata soki baby tokote ya mungongo ezali. Amen. Loba amen. Amen. Nous parlons sur le mystère des chiffres 7. Toko lobelo etali libomba mi a chiffre Ce 7. mystère est grand Libomba mi wana eza monene. et très profond. Pesa mozindo. Je sais qu'on ne va pas finir tout Na yebi ke aujourd'hui, tosisa nyonso te. mais on va prêcher quelque chose. Kasi toko te eloko moko. Et après, on va prier. Pe na nsima tokobondela. Et Dieu va te visiter. Pe nzambe akomona yo. Loba amen. Amen. Loba Yesu soit bien. Amen. Amen oza na se. Amen. Nazo kamene na yo te. Amen. Te amen na yo mata lisusu. Amen. Pesa moninga lombote. Tu n'as kombo set. C'est ton frère et c'est ta sœur. Ndeko na mwasi pe ya mobali. Tu n'as kombo. Tuna Béni yekombo lié. nani. Alléluia. Amen. Moi aussi je vous bénis tous. Nga pe na pamboli bino Au nyonso. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nous parlons sur le chiffre 7. Toko lobe etali chiffre 7. Le chiffre 7, Chiffre 7. c'est le chiffre de la perfection. Yango eza libomba mi ya bokoka. Le chiffre 7, Chiffre 7. c'est le chiffre des repos. Yango eza ya kimia. Le chiffre de la paix. Ya kimia. Le chiffre d'achèvement. Ya kosilisa makambo. Ce que tu as commencé, Oyo bandaki. tu dois l'achever. Esengeli osilisa yango. Même Dieu, Ata Nzambe quand tu as créé le monde, ntango akeli il mokili a achevé. asilisaki nyonso. Mais pourquoi l'esprit d'inachèvement? Po ete mpona Et dans ta vie, kosaka kosilisa tu commences bien les choses, obandaka makambo mais tu malamu finis mal. kasi osilisaka Non, c'est mabe pas bon. eza malamu te. Aujourd'hui, Lelo tu verras. okomona Tu vas redémarrer. Tu vas okobandela recommencer. okobandela Tu vas répondre. okobandela Et tu iras de l'avant. po okende liboso Ton échec na kati t'a instruit beaucoup de choses. nzambe alakisaka makambo ebele Ta chute t'a inspiré. kokweya no
Mais aujourd'hui, tu vas recommencer et tu vas réussir avec le Seigneur. Mais il y a plusieurs personnes qui ont échoué, ils ont le Seigneur. Je me souviens des enfants d'Israël. Ils avaient dit, mais ils avaient échoué. C'est qu'il y a quelque chose. Il est, ça ne va pas. Tu vas arranger seulement. Yes. Amen. Parce que chiffre 7, il fait ça la monsale. Amen. Dès l'eau, amène 7 fois. Amen. 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 Un grand mystère Libomba mi monene. dans les livres. Namokanda. Genèse chapitre 26. Genèse 26. Mais nous lisons les versets 19 à 20. Zotanga 19 À 22. 19 à 22. Tina 22. Totelemi pona komemi aliloba na Nzambe. Verset 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Ba sali ya Isaac ba sala ki pe ba kuti mai ya vie. Gabo moi. Et Pe ba berger ya Guérar ba soinisi ba berger ya Isaac. Ba lobi mai oyo eza ya biso. et il donna au puits le nom de sec. Pe ba pesi kombo ya libulu na kombo ya Esek. To pe Parce- Ezek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Pwete ba soanaki. Ses serviteurs creusèrent un autre puits Basali ya Isaac ba timuli libulu mususu. au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Pe bayaki koluka susu kaka koswana. Et il l'appela Sitna. Babengi yango kombo ya Sitna. Il se transporta de là Balongwaki wana et creusa un autre puits batimoli libulu mususu pour lequel on ne chercha pas querelle. balukaki lisusu koswana te. Et il l'appela Babengaki yango Rehoboth. kombo nango Rehoboth. Car dit-il, Balobi l'Éternel nous a maintenant mis au large Nzambe sikoyo atfongoli biso. et nous prospérerons dans les pays. Pe tokofulukisama na mboka oya biso loba amen. Amen. Ovandi na place na yo. On a bien suivi la lecture. Tolandi malamu litangi. La Bible dit ceci. Biblia elobi boy. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore un autre puits dans la Basali ya vallée. Isaac batimoli Et lisusu ils libulu na trouvèrent un puits d'eau vive. Pe bakuti libulu ya mai na Le bomoi. berger de Guérar Ah, papa querellèrent papa le Guérar. berger d'Isaac en disant: Baswani si l'eau balobi. est à nous. Mai eza ya biso. Et il donna au puits le nom d'Ezek. Pe bapesi libulu kombo ya Je Zek. pense que le pasteur Isaïe a bien expliqué Na Ezek. na banti de kweza aloba. Ezek qui veut dire Ezek elingi koloba. querelle Koswana. ou dispute. To pe koswana kondongwana. Il avait expliqué. Libola Je ki ne malamu. vais pas insister sur ça. Nangi na beta sete na ngo. Il y a plusieurs personnes. Eza na bato ebele. Ils sont venus vous quereller Baye koswanisa bino. à cause de tes biens. Natina bozwi na yo. Il y a raison dans telle ou telle situation. Oza na kolongisama na boye to Mais na boye. incompréhension est hier. Baswani si yo. Yes. Pour na lipamboli ya yo moko. Ali. Nani alobi amen. Amen. Et automatiquement, Na bala moko. batikeli bango. Loba amen. Amen. Dieu a cette capacité de Zamba na makoki te wana. redonner encore Ya kopeso une lisusu. autre bénédiction. Bo lipamboli mosusu. Comme la Bible dit. Ndenge Biblia elobi. Si ton frère Soki ndeko na yo. ou ta sœur To ndeko na mwasi. aye ko wele lelo konayo. Eh. Yes albini. Tikela Tikela ye ye. yango. Nga wele la kate. Yes. Lobanga wele la kate. Nga welela kate. Natikeli yo. Natikeli yo. Meza mutambo. Kasi ya mutambo. Yo kaso tikele pamba. Likama. Otikele po ke okuraser maboko. Yes. Oui, échoué. Hein. Tu n'as pas échoué. Yo kakemite. Ce n'est pas que tu es faible. Ezate koza moto. Tu as la capacité. Wana makoki.
S'il faut te battre, tu peux te battre. Mais une chose, la Bible n'a pas mentionné qu'ils se sont battus. Ils ont laissé. Calmement. Comme nous avons dit, il y a la capacité de nous redonner encore une autre bénédiction et notre puits. Ils sont partis pour creuser un autre puits. Et ils sont venus pour guérir encore. Ils donnaient le nom d'Ézek. Ézek qui veut dire l'accusation. L'accusation. Ézek. Ézek qui veut dire l'opposition. Mais Oana, Sokinga, vous pouvez s'opposer. Opposition. Il y a plusieurs personnes qui sont venues pour s'opposer à ta paix, pour s'opposer à ton travail, pour s'opposer pour que tu n'accèdes pas au pouvoir. Ils sont venus pour s'opposer pour que toi tu ne sois pas marié. Ils sont venus pour s'opposer pour que tu ne sois pas marié, pour que tu n'aies pas des enfants, pour que tu ne voyages pas. Ils sont là, les Sambala et les Tobija. Ils sont nombreux. Mais une chose, ils ont laissé. Calmement. Pourquoi ils ont laissé? Parce qu'ils faisaient recours à la prière. Ils n'ont pas croisé les bras. Mais une chose, tu dois accuser tes ennemis. Ceux qui s'opposent à toi, ceux qui se querellent contre toi, ceux qui t'insultent, ils commettent une infraction. Même devant l'État. Amen. Si tu as fini dans l'État, ils ont injurité. Si tu as injuré, ils ont infraction. Et lorsque ils ont yayo propre, ils ont infraction. Infraction. Tu as tous les documents. La chose t'appartient. Alors, tu as raison, même devant l'État. Mais si tu as laissé, c'est que tu n'es pas faible. Alléluia. Amen. Tu dois l'accuser. Tu dois les accuser. Une prière d'accusation. Même David l'a fait. Qui va funda kabato. Et pas dans Zambie. Yo ce que funda ngana l'État au salé lokote. Pour l'État au salanga lokote. Ata kanginga. Atika nenga. Ata tinga na boloko. Akotika nenga. So ki amande na kofuta na kobima. Akobomanga te au salanga lokote. Mais Zambie. Voilà le véritable Dieu. Isaac avait compris. Et notre Seigneur avait compris aussi. On l'avait accusé de tout et de rien. Chemise, veste. Pour la question que tu dois faire recours à lui. J'ai obéi à ta voix. Ce que tu m'as dit, je l'ai respecté. Mais Seigneur, ils m'ont outragé. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont ravi. Seigneur, où es-tu? Okolo nanga ozawapi. Tata Nzambe. Banga nanga ozawapi. Oh Tata Nzambe. Nzambe yambanga Mobuti molongi ozawapi. Nzambe nakobelele yo. Tata Nzambe. Nzambe yambanga mwana. Balobi baluki bango lisusu nani mbebatie kombo Ézek. Qui s'oppose à toi, qui est notre opposant et qui est notre accusateur. Zacharie chapitre 3 verset 1er. Okanda Zacharie 3 verset 1er. Zala rapide Moïse. Mokanda ya Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Est-ce que vous avez compris le verset? Amen. Alléluia. Amen. Les souverains sacrificateurs et Josué. Il était là. Il était debout devant l'autel du Seigneur. Mais Satan était venu à ses côtés pour l'accuser chez Dieu.
Je disais que notre opposant c'est Satan. Na baki motel me Et na biso l'accusateur Satan. c'est toujours lui. Pe mofundi kaka Notre ye. opposant numéro 1 c'est le Motel diable. me na biso liboso eza Satana. Et la Bible dit, Pe Bible lobi. il se tenait devant Josué. Il était à côté de Josué. Azalaki pene ya Pour Yoshua. l'accuser. Pona kofunda Chez ye. notre Dieu. Et pas na Nzambe na Il y a biso. plusieurs personnes qui Et ana t'accusent bato ebele bafunda dans le kayo. poste que toi tu occupes. Ana esiko yo ozali. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes qui t'accusent. Ebela bato bafunda kayo. Même chez Dieu. Ate pas na Nzambe. Même chez ton père. Ate pas tata. Même chez ton chef. Ete pas mokonzi. Osomona te makambo sala. Osomona te. Moto mabe. Na émission, ils seront confondus. Ah bango bakokota na mbulu Dieu yeke. va les confondre tous. Nzamba okotisa bango na bulu yeke. Dieu va les confondre tous. Nzamba okotisa bango na bulu Je dis, je yeke. répète, Dieu va les confondre. Nalobi pe na bandeli bulu Et yeke. vous kokota serez dans la bango. joie. Pe bokozana esengo. Fisio bakolata ba comprendre. Alléluia. Amen. Tanga yeko funda, il croyait que ndenge na fundi yao. Eh. Et s'il nzamba ko salini. Akokondane ye. Et comme ça na ko soyer siko. Yes. Mais Dieu a justifié les souverains Nzamba sacrificateurs. alongisi nganga Nzambe mo. Il a envoyé ses armes. atindi bashe na ye. Abi a pété sa bière. Ah bolongo. Change les habits. Bo ba lole bilamba. Parce qu'il portait les habits sales. Kweta banda kolata bilamba mbindo. Mbala moko ba changer bilamba, akomi na bilamba peto. Yes. Moya akize lisusu. Etate. Or les habits, Apocalypse chapitre 19 verset 8. Bilamba. La Bible dit ceci. Bible lobi boy. Les habits fins lait, les fins lait, Ah, les habits bilambo ya propres, pim ya pembe ya kitoko wana. ce sont les bonnes œuvres. Yango eza misala kitoko. Et ceux qui bilamba ya peto, et ça bonnes œuvres, il y a salité zanine. Mauvais. Les mauvaises œuvres, ce sont les péchés. Yes. Même si tu avais péché, Ata kosumuka comme tu as suivi cette prédication, Aujourd'hui aujourd'hui quand je parle, Dieu va te justifier, il va te sanctifier, tu seras saint. Même si tu as fait commis des erreurs, Dieu va te justifier et te sanctifier. Mais toutefois, il faut poser un acte. Est-ce que c'est là? Amen. Alléluia. Amen. Job chapitre 22, verset 21 à 30. Notre accusateur, c'est le diable. Il t'accuse jour et nuit chez Dieu. Bona luka moya simba yo. Bona luka moya crible akanga makamuna. Mais soki yo. Yes. O lâcher nzambe. Esili. Yes. Loba amen. Amen. Loba lisos amen. Amen. Sitna. Sitna. L'opposition. Otelemeli. Sitna. Sitna. L'accusation. Bofundi. Plusieurs personnes sont accusées aujourd'hui. Ebela bato bafundami lelo. Et vous avez tort. Pe bozana kokwesama. Et l'accusation d'abord qui était pas dans nzambe. Dieu les a autorisés. Nzamba pesi ba. Parce que tu t'es éloigné de lui. Pweto kimi mosika na ye. Parce que tu ne poses pas des actes. Pweto saka makambo malamu te. Des bons actes. Misala malamu te. Ou des bonnes œuvres. To pe misala malamu te. Si tu as des bonnes œuvres, Soko na misala. même chez Dieu, E pa na Nzambe. il sera justifié. Yo kolongisama. Dieu cherche aussi son intérêt. Nzamba talaka pe. Demande à ton voisin. Tuna monika Qu'est-ce na que ye. toi tu fais à l'église? Nini yo salaka na ecclesia. Tanga. Job chapitre 22, verset 21 à 30. Ah. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ah. Tu jureras ainsi. Kangama na nzambe. Puis okozwa kimia. Yes. Poso okangami na nzambe te, tu seras troublé toute ta vie. Okos. Trouble na trouble. Bomo ina. Et à gauche ezui yo. Et à droite ezui yo. Yes. Et à se ezui yo. Même dans bandoki ba bandoki ase. Il y a Soki ba stagiaire. ba stagiaire. Yes. Ndoki ya stagiaire ameki ezui yo. Bon so ba bin ndoki ya kuru yak. C'est OK. Abomi yo. Tu dois t'attacher à Dieu. Esengelo kangama na Nzambe. Cet attachement Bokangami soit wana. comme l'attachement de Naomi. Eza lokwa bokangami na Et Ori Ruth. na Luta. Alléluia. Amen. Ke na butu na moyi, na tongo na pokwa. Nga na kotika yo te. Ndenge na tingami yo, na bi ke pe na yo kata na sang. Ki yo pambola maka. Yo pambolaka. Nga na otika yo te. Yes. Ti yo ka pambola. Amen. Mais il y a plusieurs personnes qui se détachent de Dieu. Ezala na bato ebele bakabwani na À Nzambe. cause des circonstances. Na tina makambo. Ils sont découragés. Bango Ils balembi. se sont découragés. Bango balembi. Parce qu'on les a accusés. Po ete bafundi Parce bango. qu'ils ont eu des problèmes. Po ete azwi Parce makambo. qu'ils sont éprouvés. Po ete Et bakufeli. l'église n'est pas venue Pe eklese yete. l'assister. Ekotala ye. Oh, bah, yo talanga te na lembi. Église na kutu balinga. Basana bolingo te. Batalaka suivi Comment te. va talanga joana? Hein. Bako réussir te. Jamais. Ah, oyo kinga te. Amen. Sina lobaka makambo eza vrai. Amen papa. Parce que nga moko nakutana na yango. Nakufi si grand frère propre nga na landi. Yes. Akufi. Mais pasteur, même communiquer l'église appelle ça te. Likama. Même église ba ya pété. Contribution et salama pété. Ni communiquer. Pasteur azoleka.
na veni kabo biso na matanga yo na zoleka. Yes. Alléluia. Amen. Même luso ayete. Leki na ngati ne amoni obi pastor même tu na binot. Tozoya. Nde akoti pa pesa mbote. Abi bon ça va, j'arrive. Nasuka ndenga ke libela. Mais na église tozokutana. Yes. Nazo interpréter nazo sala nyonso. Siko so na se décourageaka. Na ngana comme leader te. Yes. Loba je suis leader. Je suis leader. Je resterai leader. Je resterai leader. Wana za makambo pamba. Wana makambo pamba. Kolanda yango te. Kolanda yango te. Mais yo landaka. C'est pourquoi tu échoues toujours. Nango kake makaka. Est-ce que nazolo bela mutumoka? Amen papa. Un gagnant ne lâche jamais. Moto longa katika. Mais un lâche ne gagne jamais. Kasi moto atika ka longa kate. Continue. Koba. Koko sana bolingo te olinganga. So linginga. Na kolinga yo tiliwa. Vous comprenez te? Okoyoka. Ata ko balinga moto kaka boy na kolinga na ba olinga te. So ko lakisa bolingo. Na kolinga yo na ndenge moko sakana te. Ata boinga na kolingo kaka. Fou amoureux. Ko sanat. Bolingo ali poma. Tinge tinezali. Oh papa na ngai boko so fumi boko tokabo. Yes. Albi tinge tinezali. Yo kasi na tingama na Yesu pamba. Nikama. Yo tingama na nani? Yango wana. Tu te décourages pourquoi? Attache-toi à Dieu. Kangama na Tu auras la paix. Qu'on soit kimia. Continue. Nalinga na suki samate ya poto sambel. Yoka. Si tu t'attaches à Dieu, la première chose, tu jouiras du bonheur. Bon bonheur, il n'a raté. Nana saboya bomengo. Il y a des choses. On s'attache à Nzambe. Appelle kimia. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est au fitir. Et ça na fitir. Tu t'attaches à Dieu, mais tu jouiras ainsi du bonheur. Pas maintenant. Mais demain après demain. Vous ne voyez pas loin? Un leader doit voir de loin. Il va amen. Amen. Mais celui qui ne voit pas de loin, il va tomber dans une fosse. Parce que comme on a comme un président. Loba amen. Loba isu amen. Amen. Loba soki na yebaka me na boyaka mobali ote. Soki na yebaka. Me na boyaka mosi ote. Azalaka porter sa bénédiction na. Yes. Soki na yebaka. Me na boyaka saka moto ote. Tala bobo boyaka saka olelo. Tia loboko likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Oba bwa kisanga. Oba bwa kisanga. Lokola na kangami na yo. Lokola na kangami na yo. Basutuka. 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 Au nom de Jésus. Banguna no batoka. Ma mère avait une très grande vision. Elle voyait de loin. C'est pourquoi elle s'attachait à Naomi. Naomi avait tout perdu. Maman fève. Maman koufi. Bana koufi. Pauvre, misérable. C'est pourquoi elle s'attachait à Naomi. Vision d'éclair. Elle avait une vision de loin. Oyoki? Amen. Mais or pabisika zalaka. Ayoka na sango. Yes. Soki na yebaka. Naomi abali mokonzi. Abali Boaz. Naomi Tilelo. Rita Bali Boaz. À côté na liste, na lignée ya ba descendance. Yes. Ya Jésus. Yes. Loba amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nzamba ko kotso na lipamboli moko ate ezalaki ya yote. Parce que okangami na ye. Amen. Le col kangami na ye. Yes. Ce qui ne t'appartenait pas. Ajuanga péché. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui abandonnent. Ma pamolo basundola wana. Péché yango. Zamba visite yo. Amen. Merci pelisa yo. Yes. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Amen. Écoutez. Tu dois recevoir les instructions. Mais plus ils se sont attachés, mais ils ne reçoivent pas des instructions. Mais on s'attache à Nzambe. Nzambe c'est pelisa. Mais on kangami na mutu. Omoni musika te. Po oyokeli Nzambe te. Likama. Po Nzambe mona ka musika. Ayi ko kangami na mobali ote. Soki te. Okolela. Okolela. Koza misérable. Okodoka. Yo landi lokola Agile ndenga zana manette.
Boga, Likama. yoka favori, yoka lataka bien, Mobala mande après chaka bien, ainsi de suite. Problème est atteint. Comme les alaki volontaires en embêtés, tu vas pleurer. 10 ans, 20 ans après, on est au Koubi, aussi au Faneli, aussi au Beteli, à Botio Bana à Likama. Moi, quand on dit kaé, exacté. Alléluia. Il y a vandi kapona bana, il vanda pona bana. Bana ngo pas réussir, bazo réussir pété. Souka nango pas kufatike on a bana. Punition. Ah, vous comprenez? Amen. Mais mon balo nzamba ko peso wana, nzamba lobaka no wana. O comme zo le ka, o moni, ba yembela na TV. O moni. Ça là papa bano, ngele zala ngande yi. Ni mogone zakapio. Mais trop tard. Okoyoka. O moni mo so boki sa wana. Yo wana comme premier ministre wana ko. Okosengo audience. Surtout qui là ça comme femme d'affaires. Amen. OK bazo boka na ba théâtre na nini. Bien moi ça na kasa la chérie na nga. Mais petite donc petite na bouda est fort. Batu ba chanjaka Otikali kana histoire mawa. Yo kansika mibali nde babongaka. Na basi. Le bas, amen. Amen. C'est pourquoi tu dois recevoir les instructions divines. Dieu va t'orienter. Et tu seras heureux. Même la chose apparaît mauvaise. Mais plus tard, ce que Dieu te donne aujourd'hui, même si c'est mauvais, Nasima Mikolo. Yes. Obete Langotolo. Obina Zalaka Koboya. Nzoka. Bien, ce qui n'a pas yaka. Mais n'a raté. Mais on zamba pesio. Même si aujourd'hui, il est, ça ne va pas. Persévère. Tu auras la paix. Tu seras ainsi. Si bonheur. Oyokinga? Amen. Je pense. Rebote sengele kota na soto. Yes. Tanganoki. Ah. Joa maloba ya nzambe tiango na motema na yo. Tu seras rétabli si tu es réunion tout-puissant. Ah. Si tu éloignes l'iniquité décadente. Oyoki? Yes. Esengeli oboya lisumu. Yes. Parce que le péché c'est une barrière entre entre l'homme et Dieu. Tu Tu dois refuser le péché. Oyokinga? Amen. Mais il y a plusieurs personnes bazomi tikande na masumu. Alors les soumis rendront misérables. Yes. Also comme ennemi en Zambé, automatiquement comme ami à diable. Yes. Même si Atako. tu ne crois pas au diable, On dit même mais le Satan diable va te manipuler. Il Il aura le pouvoir sur toi. Parce que le yo. vendredi j'avais prêché. Ah non, le samedi ou le vendredi. Sur le pouvoir et la force. Celui qui a le pouvoir, il a la capacité de tout faire. Loba, amen. Amen. Même si tu étais condamné, comme il est au pouvoir, Azate. Tout le monde est en côté. Tout le président Félix Tshisekedi, condamné à Idi Kapen, a sali plus de 20 ans en prison. Loba, tango ya salini. Alongola bimisi. Ndenga bimisi nano zongisa. Azate. Yo magistrat, yo procureur. Meka. Oh yo sokinani. Meka. Yo zongisa ka tota. Meka. Au perdre Parce Moussala. qu'il a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir a la capacité de tout faire. Aujourd'hui, vous devez chercher le pouvoir. Pas le pouvoir de ce monde, mais le pouvoir divin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui en possède. Il faut chercher le Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Et tu seras revêtu de ce pouvoir. Ce que tu vas parler, et pour ça la main. Parce que tu as le pouvoir. Les lotoloba, président, aye kakao, alobi quartier nyons, batu nyons soyo, bwen domnizi bango balongo, place nyons nazo tonga stade. Alobi na monogot, akenaye, batu ba exécuta kabazali. Loba amen. Amen. Omo loba ministre finance, ya budget ba budgetiser sale autant, ba le baye, batoni tout ba yo lopango neza combien, eza autant, ma. Yo combien ma, titi et silbino tout. Bokei. Ingénieur Bakiti, ceux qui a biso, ceux qui a chinois et si ceux qui a japonais, ba petit stade de moka ou sakanate. Parce que il a le pouvoir. Au fond d'été. Au fond d'ap. Likama. OK, réclamer wap. Alléluia. Amen. Moto ça na pouvoir ba simba kaité. À moins qu'il a perdre pouvoir. Ceux qui a longwe. Mais yo osana pouvoir ya tous les 5 continents. Yes. Ya bango eza limité. Et souka.
Ton pouvoir est sans frontière. Il y a eu ça dans Même au Japon, on a toujours le pouvoir. Au Canada, Chine, pouvoir est allé. Au Canada, États-Unis, on a toujours le pouvoir. Parce que la Bible dit, mes enfants seront toujours la tête et non. Et le pouvoir que vous avez, c'est ça illimité jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen, papa. Chinois, travailleurs Amen. Japonais, américains, travailleurs Amen. français, travailleurs Amen. Ceux qui ont un jour engagé Macron, ont engagé. Yes. Il y a 5 ans, ceux qui sont ici, ceux qui ont raté. Deuxième mandat, ceux qui sont ici. Il y a comme un grand boss qui investit en France. Macron a engagé. Amen. On a engagé. Amen. Nani mokonzi? Yes. Basa na salaire ya mabeta ba député na biso ba l'équipe ba mbongo ndi. Oui bien ngote. Oui bité? Amen. Au moins ba député na biso. Ba l'équipe ba président. Oyo mona ba Europe ba ni na mbongo. Oui salaire na bango ba 12 000 euros. Président de la République. Pourquoi ko kisa 1 million il faut ko yiba en Afrique. Na fini moto. Te papa. Na lobi ma. O lobi vérité. Parce que député na biso zo comme. Likama. Na ko yako kendo suba yako. Kende ko suba. Maintenant ma suba te kende ko suba. Yo kende kaka. Oh. O kende boye. Brick. To sauver. Nzamba pambola bino. Amen. Continuez frère Moïse. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de Tour. Et les tout-puissants sera ton Tu dois jeter les précieux. Ce qui est précieux. C'est l'or. Tu dois jeter où? Na putulu. Obwakango. Na mai. Mai ezali nani? Yesu ye moko. Loba sitna. Sata zoti kangai. Parce que na kota na Rehoboth. Parce que na kota na Rehoboth. Loba amen. Ngai na mela. Mayoyo ya bomo. Pona yo kaposale susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ongana mela. Ya bomo. Yakana mai, soma mai no sa service ici quoi. Soma mi langa tambi balé to misa. Oh ya bon. Parce que Rehoboth c'est un puits d'eau vive. Je veux faire ce service maintenant. Et vous serez guéris. Vous verrez des miracles qui vont vous suivre. Dieu va vous visiter. Sitna et qu'on disparaître. Parce qu'ils ont accusation. Parce qu'ils ont opposition. Opposant na yo. Bakwaya to bakwaya te. Bakwaya. Okonyata bango lokola makayansa. Bakayansa. Nani mokonzi? Yes. Mais il faut ça la nini. O ça la nini. Obwaka or na yo wapi? Na torrent. Indele tout puissant comme sikoyo or na yo. Yes. C'est pourquoi une offrande est symbolique. Comme on avait lu dans le livre des Chroniques chapitre 15. Même les rois Asa. Ainsi que le peuple d'Israël. Ils avaient donné leur chiffre, une offrande de chiffre 7. Toi aussi tu vas le faire maintenant. Dieu va te visiter. Et si tu as quelque chose qui est précieux, tu vas donner aussi à Dieu. Parce que Nzambe ndi ako pourvoir. Tanga Moïse continue. Et les tout-puissants sera ton or, ton argent, akozala na wolo na yo, akozala mbongo na yo, puis akozala richesse na yo. Yes. Vous comprenez te? Amen. Bon moni groupe électrogène moko asika wana. Amen. To défi. Yes. Ya ko defa ya nyongo. $2,000. To kakoliti to suki na voilà, $1,600. Ce qu'on a à pesi. Likama. Tu continues. C'est ça, ça la noki. alors tu verras du tout-puissant qui délice, tu élèveras vers lui ta face, tu les prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes faits. À tes résolutions répondra le succès, si tes sentiers brillera la lumière. Yes. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même les coupables. Oyoki? Amen. Vanda. Reprends ces versets. La même phrase. Il délivrera même les coupables. Il délivrera même
les coupables. Donc si tu t'attaches à Dieu et tu prends ton nom, ce qui est précieux, tu sèmes, le tout-puissant sera ton nom, ton argent et ta richesse. Viens l'humiliation. Tu pries pour ton relèvement et Dieu va t'élever. Et la Bible dit encore, même si tu es coupable, il va te défendre, il va te délivrer. L'accusateur aura honte parce que tu as mal fait. Et comme il n'a pas likama nana sumu kakate nana kwa trate nana salia aza kotafuna lolemo likama nana ngwa satafuna asatafuna biloko plusieurs années atafuna mbebote likama mais yayo et comme ngambo na bi nzamba justifier siko amen taka lisumu salaka wana mabe o salaka wana o mokili yes batonga bafinga baloba ba rejeter ba salignoso yes les lots nzamba justifier amen nzamba zo kangate na bi nzamba zo justifier amen nzamba zo restaurer amen nzamba zo défendre yo amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Nayango Isaac n'avait pas croisé les bras. Il a creusé encore. Et Dieu a dit, non, cet enfant, il est le fils d'Abraham. Je me souviens de son père et de lui-même aussi. Il a beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, il doit se réjouir. Yes. Basilo vive. Dans verset 22. Bon, on a une qui s'est prié. Yes. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Nzambe sikoyo afongoli biso. Yes. Nani alingi nzamba afongola ye? Amen. Ndengo lingale yamba yango. Je reçois. Nzamba visiter yo. Yes. Pe a visiter lisusu. Amen. Pe a visiter yo. Amen. Pe a visiter lisusu. Amen. Nalo bien visiter yo. Amen. Nzamba visiter yo. Amen. Ozolo ba mena bien te. Amen. Nzambe a visiter yo. Yes. Nzambe siko soit visiter yo afongola yo. Yes. O prospérer na RDC. Amen. O mboka na yo o prospérer. Yes. Même si o quitter mboko yo. O ke na mboka mususu o prospérer. Amen. Même si o longwe mboka wana o changer pays o prospérer. Même si tu changes le nom, tu changes le pays, tu changes la ville, toi tu vas toujours prospérer. Même si tu habites dans un lieu désert, tu seras toujours prospère. Parce que tu as respecté les instructions divines. Non, non, comprendre. Amen. C'est moi, Abraham, Alonaka. Et l'andi moi, aïe. Oh, yomoko Isaac pas Alona. Et l'andi. Mais yo ezo landa tendengeni. Les lots ozo kata esprit ana. Yes. O ezo limité. Makamona yo. Amen. Pour bénédiction et landote. Yes. Ce qui est oyoki angoka na sang. Non 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 non. Oh moni il fallait pas mbola mbongo moko bime. Ce que je suis contre-temps. Non non, biloko ne kozala te. C'est que ce qui est Dieu va te surprendre. Nzambo sutu kisayo. Même si tu es en sommeil, Dieu dérange autre personne pour que toi tu sois toujours en paix. Et tu ailles de l'avant. Tu prospères, tu vas prospérer. Ma pamboli na bine kolobi sabatu. Bakolo bakomi na kisi. Nana sala kisi. Satan ton zambe. Bolo banga vérité. Oya sala kisi nani? Satan na ton zambe. Nzambe. Makase za yaye. Namoni batonso walo bate. Nana sala kisi. Nzambe to Satan. Nzambe. Nzambe to Satan. Nzambe. Sir nana sala kisi. Nzambe to Satan. Nzambe. Nzambe. Siko bwebi ke Nzambe. Siko nana sala diamba. Satan to Nzambe. Nzambe. Nana sala lotoko. Olungwila. Alléluia. Nana sala nyoka. Nzambe. Nzambe to Satan. Nzambe. Siko bobanga nyoka pona. Ah, oni. Le diable a porté seulement l'image d'un serpent. Ah, Satan a attaqué l'image. Mais le créateur du serpent, c'est Dieu. Nzambe. Oh.
Mais vous craignez les serpents. Bobanga nyoka pona nini? Pourquoi craignez-vous le diable? Pona ni bobanga Satan. Craignez plutôt le créateur. Ah, bobanga ndemo keli na ye. Voilà l'homme qui mérite. Moto abongi. C'est Dieu. Nzambe. Le créateur du diable Keli ya est ton Satan. créateur aussi. Ndemo keli na yo. Ne craignez pas le féticheur. Bobanga banganga te. Ah, bozobanga dingwe pona nini? Tubatu Bobanga wana. nganga pona nini? Tubatu wana. Lobana kobanga le côté. Kobange loko te. Baza pamba. Baza pamba. Na kobanga nyoka te. Obanga nyoka te. Ata lio na obange te. Mais obanga nini? Alléluia. Amen. Na omeme na kingakati. Yes. Loba amen. Amen. Aki vena na lio farafa. Aki mate. Loba amen. Amen. Est-ce que ça moussa ki maki lion? A ceux qui doivent mieux dire quand on pakata mbango. Au nom de Jésus aussi là. Kobanga le côté. Loba na kobanga te. Na kobanga te. Pon zamba zananga. Pon zamba zananga. Nazana somote. Nazana somote. Ata na traverser sikaliwa. Ata na traverser sikaliwa. Eko salanga le côté. Rien. Oso comprendre. Voilà, mobali faut à la bongo. Moi si faut à la bongo, motema mpiko. Motema Je travaille avec de telles personnes. Zamba saka na bato bongo. Je n'aime pas les craintifs. Zamba alinga bato babanga et les plaintifs. Na balelité. Ba malelisa o ngai. Oh. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. C'est pourquoi na yango les puits d'eau vive. Ah, libura mai c'est Christ lui-même. Christ yemoko. Dans Jean chapitre 4 verset 10 à 15. Comme ça, n'a pas ça ta dernier verset. Bah verset c'est belé. Yes. Paul n'a prié pour nabi non déco. Amen. Jean chapitre 4, verset 10. Ah, yoka. Jésus lui répondit, Yesu ayanuli. si tu connaissais les dons de Dieu, Nzambe. Soki oyebaka don ya Nzambe. Nani ayebi don? Alléluia. Amen. Eza lokola naza na pochette oyo ya ngai. Nazwi na seni nini? Na pesi yo. C'est que na sali yo don. Mais la Bible dit, Bible lobi. Jésus avec la femme samaritaine. Yesu na mwasi mo Samaria. Il dit à la femme, Alobi na mwasi. donne-moi de l'eau à boire. Pesa na mela. Et la femme dit, Pe mwasa ya noli. moi, Ngai. samaritaine, Mo Samaria. toi juive, Yo je moyuda. ne sais pas qu'il y a un conflit O ebite keza na bo kanité. entre vous et nous. Na bino na biso. Moi, une femme samaritaine Na mwasi mo qui Samaria. donnait de l'eau à Na boire. peso mai omela. Il y a un conflit, il faut éviter des conflits. Eseke koboya ba. On peut bloquer l'ipamboline de Yes. Loba nazé sur notre va confliter. Naza su moto aba conflité. Et Jésus lui dit, Pe Yesu Yoka. ayebisi. si tu connaissais, Soko yebaki. oui, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu sokoye baka don ya Nzambe, et qui est celui qui te dit, oyoki, na moto azoyebisa yo, Ouais. donne-moi à boire, pesanga mai na mela. tu lui aurais toi-même demandé à boire, Yo ndo linga osenga nde ya pesa mai omela. Hein. et qui t'aurait donné de l'eau vive. Ende ya linga pesa mai na bomo. Yes. Ngai na mela mayoyo ya bomo. Pona yo kaposa le susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Oh Yesu azali mayoyo ya bomo. Oh ngana mela. Oh ya bomo. Pona yo kaposa le susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ngana mela. Opona yo kaposa le susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. O ngana mela. O ya bomo. Pona yo kaposa le susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Quand je suis en train de chanter, il y a une maman dans cette rangée. Eza mama moko na Dieu zira me jo. dit. Oya so ebisa. Balinga ba anéantir tia tambola na chaise roulante. Eh. Et azobi ka sikoyo. Yes. Maman Bénédicte yaka. Okotika la kongoloma te ni otambola na chaise roulante. Mpongo. Maladi bakana ki ba bwakela yo. Tozo zongi sango epa na bato wana. Yes. Yo jamais jamais. Jamais. Okozala koka. Jamais jamais. Jamais. Oh là là. Oh. Maman ozotambola bien te pona nini? makolo esalanga pasi. Amen. Nazo simba sikoyo ope ozokima mbango. Nzambe na nguya.
Ngana sali opération na makolo oyo. Yes. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Mwana yo azali mwana nanga. Yes. Puis azali mwana na yo. Yes. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu. Na longoli malade. Na douleur. Yes. Na eloko zo causer douleur. Yes. Lâche. Bima. Libère. Bima. Lâche. Bima. Libère. Bima. Lâche. Kende. Libère. Bima. Lâche. Kende. Libère. Bima. Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Eh Yesu. Yeah. Babaka kyo ba settle makolo. Bona makolo mona na ngai. Yes. Yesu a guérison. Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Et Yesu. tant que prophète na yo. Pourquoi mosakoli? Na longoli malade. Yes. Na kotisi guérison. Au nom de Jésus. Na kombo na Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yaba. Reçois. Oh Père. Tata. Guéris ta fille. Bikisa mwana no Guéris ta fille. Bikisa mwana mwasi. Guéris ta fille. Bikisa mwana mwasi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Nzamba zo sala opération. Eh. Oh ganamela. Pesa kamai. Oh pona yoka posale sosute. Yesu azali mayo ya bomo. Kongola muno. Yesu azali mayo. Oh ya bomo. Oh ganamela. Oh ya bomo. Pona yoka posale sosute. Yesu azali mayo ya bomo. Oh Yesu azali mayo. Au nom de Jésus. Batikaye. Mama sala boy. Sala ndenga nazo sala. Sala ndenga nazo sala. Sala ndenga nazo sala. Aïe. Sala ndenga nazo sala. Zenga mambo akati makambo. Tambola. Aïe. Kimambang. Aïe. Tambola. Aïe. Kimambang. Aïe. Tambola. Aïe. Kimambang. Eh. Tambola. Kimambang. Eh. Tambola. Oh Yesu. Yakawa, Yakawa. L'onction de Dieu touché. Yakawa. Oh ganamela. Oh ya bomba. Bona yoka posali susute. Yesu azali mayo ya bomo. Oh Yesu azali mayo ya bomo. Mama. Siko ba onyo so banoko ko sala te sala siko. Yesu azali mayo ya bomo. Bona yoka posali susute. Yesu azali mayo ya bomo. Oh Yesu azali mayo ya bomo. Oh ganamela. Mayo Asi ameli yango. Ekoti. Bona yoka posali susute. Asi ameli. Yesu azali mayo ya bomo. Yesu azali mayo ya bomo. L'onction de Dieu. Et pas quoi dans Zambé. Mayo ya bomo. Esi elangu Bona ici. yoka posali susute. Onction Nzambe Yesu elangu azali ici. mayo ya bomo. Il y a une maman encore. Yesu azali Mutu esala kopa iswe bandi ko beta yo. Ata omeleki se kitate. Après un certain temps itiki. Après eye. Yaka na bonde la pono sikoyo. Mutu ane ekende libela. Ganamela. mayo ya bomo. Bona yoka posali susute. Yesu azali mayo ya bomo. Besama. Oh Yesu azali mayo ya bomo. Fokola muno. Ganamela. Mayo ya bomo. Bona yoka posali susute. Yesu azali mayo Jésus-Christ avait porté la couronne d'épines. Yesu alataki kutia nzube na motu na ye. Jésus avait porté la couronne d'épines sur sa tête. Yesu alataki kutia Pour nzube que na toi motu. tu sois guéri. Pote yo bikisi. Aujourd'hui, Lelo. ta tête comme je parle Motu no lokola zo. est libérée. Kangola mi. Oh ganamela. mayo ya bomo. Bona yoka posali susute. Yesu azali mayo Sur ta ya tête. bomo. J'impose ma Yesu main. azali Ndeka na tio loboko. Na longoli malade. Yes. Na eloko zo causer malade. Yes. Libre. Na kombo na Yesu Au Christ. nom de Jésus. Na kombo na Yesu Au Christ. nom de Jésus. Na kombo na Yesu Au Christ. nom de Jésus. Tu es guéri aujourd'hui. Obiki lelo. Pe kozonga lisusu te. Amen. Au nom de Jésus.
Amen. Mayoyo ya bomo. Opona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Namonio olati bilamba ya musala. Ozo sala musala na place osalaka. Menzamba zolo bananga ozo akesu ba clientèle était ndeko banda ko zwa. Parce que je vois une parcelle, dans une parcelle voisine. Un papa sorcier. Abimi na butu na molangi ya mai. Sopi yango. Abi yo oza muuta. Ouais osala mbongo. Quartier neza ya bango. Et bloquer clientèle. Siko ndenge na zolo. Papa na nzamba zo beta. Yes. Azobela. Amen. Soki ya abongoli motema te okufa. Amen. Mais yo na obondela pona. Ozwaka mai. Na obondela oke kosopa. Loba amen. Amen. Pema kambe fungani. Lève ta main. Tombola maboko na. Gana mela. Mayoyo ya bomo. Opona posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Oh, Yesu azali mayoyo ya bomo. La seule onction. Il y a pas de fongwama. Yes. Omona miracle nzambe. Yes. Oya luka yo. Opposant na yo. Adversaire na yo. Yes. Lelo ça na problème. Amen. Na kombo na Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ngana mela. Mayoyo ya bomo. Pona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Nani amen. Amen. Mais pas pour le comme Jésus Christ. Zamba lo kambazana bomo. Parce que je vois des choses. Dieu t'a de me montrer. Zamba la kisanga makambebele. Mais en tout cas, to solanayo. Après même lobby. Na oyebi soli kama. Pour makambe fungwama. Au vivre grâce. Grâce elanda yo partout. Ngana mela. Mayoyo ya bomo. Pona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Tellement. Pongo. Moi nango akoma ki aveugle. Oui, je suis étonné. Oui papa. Ayete. Bon mon jeune fille nango. Elle était devenue aveugle. Comment qui monte à l'Olanda? Mise koufié. Ba benga no bitala bosala ba jeter. Wana mona nanga ko comme aveugle te. Bon. Na ye na kombe azomona te. Tala, mobali na zomemebu. Bobi mana na. Alléluia. Amen. Ba alléluia liti mise koufi. Alléluia. Amen. Ngai o basala ba je na bana mususu. Mwana na ngai te. Jamais. Loba amen. Amen. Siko aza aveugle. Oye yo moko Papa tikali. Ozomona. Omonanga. Na sala nini? Na opepa? Opepa lobo. Na yaki ndenge ni? Nalali na la mukite. D'habitude na muka 5 heures. Na ndobo yo prier nde 11 heures na moni. Alléluia. Donc alali avec. Muta sala musala akamba moko. Mise kufi. Mulili na mulili. Basali nyonso. Rien. Balali titongo rien. Ti na komi 11 heures. Na limité. Alléluia. Moi nanga comme avec. Alléluia. Amen. To sala kini? Pour cela service à maille et puis utiliser huile d'olive. Tu as beaucoup prié et puis je vis. Quand tu priais sur place à Moni. Nani mokonzi? Yes. Tala omoni mo. Hein? Pas même 5 minutes à prière na moni. Pas même 5 minutes à prière, c'est nini? Loban zamba zana bomo. Zamba zana bomo. Moni moto ameka o ya meka kiwana. Yezongele sikoyo. Amen. Maboka mati likolo. Yes. Ngana mela. Mayoyo ya Yesu. Pona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Retour à l'expéditeur. Yesu azali mayoyo. Ezongela bango. Basala ki réunion. Arrêtez. Que yo comme avec makambe beba. Polibala no laksaka nini. Mais c'est la volonté de Dieu. Donc c'est mariage. Mais pourquoi tu es combattu? Lelo, au nom de Jésus. Et zongela bango. Amen. Oh yondo sapari andese. Au nom de Jésus. Miracle s'opérer. Yes. Et c'est tout.
Esili. Zonga na place na yo. Okoyoka sango. Amen. Tia loboko loba bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Ndenge na tie makolo awa. Ndenge na tie makolo. Bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Au nom de Jésus. Siko nazoleka mutu nyonso omoni soko mutu akimia awa. Bo suspecte ye. Bon. Bon. Mutu nyonso. Omela ata goutte ekota na zoto na. Oko vivre. Bon nyonso bazola nanga libanda. Bato ya France, Europe, Allemagne, Europe mobimba, Asie, Afrique, Australie, Océanie, Amérique. Ndengo bozolanda ngai. Une courte prière que je vais faire maintenant. Ça va bouleverser le monde. Prends seulement une bouteille d'eau. Et maintenant, moi, je vais prier. Seigneur, le premier miracle que tu avais opéré, dans Jean chapitre 2, verset 11, c'était à travers de l'eau. Moi aussi, Seigneur, la même chose. Je fais cette prière. Et tu es le Dieu qui agit de l'eau. Je prie maintenant pour ces eaux. Au nom de Jésus, que ces eaux soient transformées en un grand remède qui va guérir, délivrer, sauver, bénir tes enfants. Au nom de Jésus, je suis amené à prier. Amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba Isus amen. Amen. Okomela to komela te. Okomela. Tuna moninga na yo. Okomela to komela te. Nakomela. Okokima to kokima te. Même aux souffrir na libum. Même aux souffrir na miss. Même aux souffrir na mukong. Amen papa. Oh stérilité. Oh opération. Oh mutu. Maoyo. Yes. Dose unique. Yes. Même si tu as le sida, cancer, et ainsi de suite. Maoyo. Dose unique. Bon. Nana yokinga. Il faut son maman ibele. Eh koka. Allez, ba serviteur boya. Gaina mela. Mayoyo. Oya bomo. Ona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yakana ba mana de. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ongana mela. Mayoyo ya bomo. Ona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Oh Yesu azali mayoyo ya bomo. Ongana mela. Mayoyo ya bomo. Ona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ungana mela mayoyo ya bomo. Pona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ungana mela mayoyo ya bomo. Au nom de Jésus. Onction et la tambour posali susute. Je transmets le pouvoir de Jésus. Au nom de Jésus. Simba maboko nanga. Onction la tayo. Opérer miracle. Onction la tayo. Onction la tayo. Opérer miracle. Onction la tayo. Opérer miracle. Onction la tayo. Opérer miracle. Onction la tayo. Opérer miracle au nom de Jésus. Yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Siko ba serviteur ya nzambe bazoleka place bozali. Alléluia. Yenda komelisa yo. Loba amen. Soit komi donc ba ofungola déjà. Soki akomi akitika atamwa litanga ekota. Aleki na ye. Loba amen. Et ndenge kaka mane kokota. Na nzoto na yo. O sentir quelque chose. Donc là tayo na komo. Boko kende déjà bobanda. Au nom de Jésus-Christ. Na transmettre nguya na nzambe na maoyo. Au nom de Jésus, miracle s'opère. Mutu nyonso oyo nkolo nzamba komela. Azwa guérison, miracle pe délivrance kota na kombo na Yesu. Amen. Ngana mela mayoyo ya bomo. Ona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo. Yesu azali mayoyo ya bomo. Ngana mela mayoyo ya bomo. Ona yoka posali susute. Yesu azali mayoyo ya bomo.
Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Mela yango mona miracle. Yoka posali Sama melisa kotobeli ya baba. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Sister Onga namela Mayoyo ya bomoi. Mela yango Pona yoka posali Samba telisa yo Samba telisa yo Samba sala katina yo Yesu azali Mala mesala miracle na sorto na pena fina yo Bina 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 Zela neto zome la mag Bina 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 Zelo Bina Zelo Bina Zelo Bina Zelo Bina Zelo Mulala 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 Bina 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 Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya Yesu bomoi. Hallelujah Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Bina Bina Melo 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 Bina 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 Maya bomoi, oh Yesu, 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 Belo, 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 Onga namela Mayoyo ya bomoi. Pona yoka posali susu te. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Yesu azali mayoyo ya bomoi. Nani mokonzi Yesu Simba libomu na yo Loba na kombo na Yesu na kombo na Yesu Ndenge na melima yo ndenge na melima yo Ekoti na nzoto na ngai ekoti na nzoto na Guérison ekoti guérison ekoti Miracle est opéré miracle s'opérer Délivrance ekoti délivrance ekoti Nako témoigner nako témoigner Au nom de Jésus au nom de Au Jésus nom de Jésus au nom de Jésus Au nom de Jésus au nom de Jésus Loba Amen amen beta maboko na mololo songi 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 Nabengi ata 2 personnes ba yo témoigner. Nabengi même 2 personnes ba yo témoigner. Ah, mota zaki na malade makolo. Akimimbangu. Akimimbangu. Yaka mota sala témoignage yaka. Bolingi bomona bikambo ya Nzambe na olelele. Oya zana témoignage abi masiko ya témoigner. Je prie pour nous. Botele mawana. Botala kuna.
Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani nzambe? Beta maboko pona lokumu na Yesu. Loba nzamba zana bomoi. Pepa pona lokumu na Yesu Kristo. Tiens maboko pipe bandeko bazali. Loko balingi ba témoigner. Nzamba opérer miracle pona bango. Ba vivre sous miracle landa bango na kombo na Yesu bondeli. Nzambe na nguya, nzambe ya miracle. Oza souverain. Ndenge na bondela pona bana na ngai. Ba yeko témoigner au salikati na bango. O vivre sous miracle na vie na yo. Au nom de Jésus-Christ. O vivre miracle landa vie na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au vivre miracle et landa vie na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au vivre miracle na vie na yo. Au nom de Jésus tolobi. Amen. Amen, amen. To pesi micro, sœur Kombonani pour vandi wapi? Kombonani c'est Christelle. Excusez-moi pour vous ça a défaut. Ah. Kombonani Christelle, na ma tete. OK, si ko lingo témoigner nzamba sali ni pona yo na second souffle. Na ko témoigner mon nzamba papa Josué. Ah. Ezaki depuis année passée. Fallait que papa s'est la prière moko ya famille. Parce que nazaki kolelaka à de façon na prier. Même ça nzambe pourquoi nazanga mona libote na biso à salle la kayo. Amoni pasteur Jonathan a ko rejoindre ngana ministère. Si zama yeko sunga papa biso apesi biso cellule ya matete après consécration. Après wana sali que non et fortifier bande ko nyonso ba komi ko bondela bana nzamba alléluia. Nzamba zo biso témoignage na au témoigner en privé. Oyokinga nzamba pambola. Tobeteli kolo maboko makasi. C'est un grand témoignage. Mais on témoigne en privé. Amen, amen. Nzamba pambola yo sœur. Viens visiter yo. Topesi maman micro. Mama kombona ni povandi wapi? Kombola nga mama Benedict. Mama Benedict. Na Masina. Vraiment na pesi na nu Nzambe ya papa na nga Lukamba merci. Ah. Na oya ucho sela ngasi. Bato asuka kuna bozoyoka? Nzambe vraiment apambola e. Amen. Nzambe apambola papa na nga Josué. Makolo oyo l'air nanu tozaki na kipata. Nga moko na loti nazo tambola na vélo. Na ye na yebisi papa nga na loti na tambola na vélo mais na vie moko ya bien. Mais na tambola na vélo. Babondeli na papa omususu akende Eva Didier. Na yoka na nga pasité. To koti retraite awa. Na santa ki mabemo boye. Na santé babeti nga flèche awa. Na sali forte fièvre kaka na kati ya retraite na sisa ki angote vendredi na tongo na zongi na ndako. Ndenge ka na zonga na ndako makolo e koma osala nga pasi makasi. Soki na fandi il faut bana basimba nga na telema. De mouvement nyonso na osala na okoka te na moni bando vim. O eza rhumatisme ba komeli nga ba kisi na meli. Changement ezate ba pomade ba Vicks changement ezate. Lelo ngabite nga moko na lali na butu na loti nyawa zoloba nzamba fongoli nga matoi nyawa zo ebisi liboso na nulera zo le kalikola batola sopi mabele zwinga après na oki nyawa zoloba ke na ye kozwa na fongoli miso na ye komona zela alléluia bana nzambe. Est-ce que vous comprenez ma maman zolo? Oui ke banyo balobaka na ba mpuku na ba miselegete banya manyo so na wembo na kana ba furumi balobaka un jour nzamba fongolo matoi na yoka kama kamba balobaka mais maman asanini ayoki ndenge bazoloba ba yeko joyer vraiment les hommes mystère maman tous ceux na besoin ya onyo sonate siko tolobi boye awa ndenge to bondeli pona yo oyawa makolo ezo sala passe na mozo na tengu ozo tenguma siko yo nzamba saline ni pona yo vraiment ka ndenge na zongi na place tanga to bondeli na bimi na oki douleur yango ekanginga a makasi et puis yango moko esili na kiti na se na kiti na escalier na bien na kitaka na escalier wana na passe mais na kiti na mati na bitena sa na mouvement escalier na kiti na kande to bondela yo kesa na exercice kono na kiti na escalier wana na mati na fin na kiti en tout cas na oki eloko ezate kilo nyonso wana ezala ba peso kiti ofanda hotel mayo moko pesa kiti ngaza la Saint Thomas pesa kiti afanda nano bon balobi ke il faut bana batombola e po telema fanda nano yo mo total telema kas fanda telema
Est-ce qu'on qui m'attend bangu tout le monde a sikoy? Qui m'embangu? Qui m'embangu? Oh Yesu, Yesu. Oloyaka. Gonza o toko gonza te. Yesu. Toko gonza o Asante, toko gonza asante. te. Oh Yesu. Kebo. Kebo. Sikoyo. Kebo. Kebo zana lola. Mama, batu nyonso yo. Bazo souffrir makolo bangoni. Batu nyonso bazo souffrir na pasi ya makolo, même si maladie mususu, en tout cas bayana ne pas ya Nzambe. Bayana bengi bino boye pa ya papa langa Josué, l'église na biso ya mema. Boya Nzambe na biso aza ya tikotak. Nzambe aza ya tikotak. Ndenga sali libela. Na kombo na Kristo o vivre miracle. Amen. Nzambe pambola yo mama. Namoni lisusu. Frère. Alléluia. Oyo noko na ngai. Mbali bosubo mona ye. Namoni oye na mama na mwana. Kombo nani po vandi wapi? Po bato ba biote. Kombo na ngai José Lokilo. José Lokilo. Siko lingo témoigner Nzamba sani ni pona oncle. Po Nzamba la liboso ya kosambela na biso. Oya kati. L'église oyo mwana na ngai azali pasteur me bala liboso na ya. Naza batu oyo ba mi pesa na makambo ya kokota ba église te. Ipanza mi foko ba vérité. Mais na yake pa na yo mwana kangami il faut ba opérer urgent na yake pa na ona kolela. Nanda ko pesa ngai mbongo awa mwete mwana akufi. Koti nanda ko na 5 heures ubimi na mbongo nazo ozolela kaka na nazolela mwana kubika te. Ozwi mbongo pesa ngai kende ba sa traitement mais nalo akokufa te. Akokufa te akobika. Basali échographie yango yo na yango zela pesa na échographie ya oyo carnet d'exploitation zela SEM radiographie standard et spéciale échographie générale et Doppler ECG et labo. Docteur Tukebana Freddy. OK. Monyango. Basale ko fimi ba ya liboso we. Nazalaki awa ipana bino na mabanga. Na mabanga l'hôpital oyo. OK. Biso tokei basali balobi fo ba opérer appendicite ezali na kyste ezali. Toye itikala ki négociation ya mbongo sala na mbongo na kopesa. Pasteur akomi to sololi docteur pour opérer alobi bozonga deuxième échographie. Moko ezali na $35. Tozongi lisusu deuxième. Au deuxième échographie. Akomaki malade ezali. OK. Tozongi deuxième échographie. Atete tozongi lisusu. Tokomi atali awa bolala ka veiller. Oui oui. Biso pe tozala na ngai na madame. Na hôpital. Bisikoyo. Ndeko na ngai ya pasteur asambela ka bona bato mususu. Siko pona ngai mona komi etawe mwana kufaki. Ngai na koti na ndako bona bisa pantalon na chemise na bimisi deux pantalons. Sali na bosse na troublé. Oui oui. Mwana komi awa ebembe mwana boaza mutakala ngamba ko mutuna ati bilamba. Mwana kufi. Koti deuxième échographie bazongi docteur asengi biso bolimbisi. Alors pardon malade ezate mwana abiki. Est-ce que kobeta maboko pona lokumu na Yesu? Oh Yesu. Alléluia. Nani mokozi? Nani Nzambe? Ndeko. Esuki wanate? Ezalaki na maladie mosusu pe na kati. Oh hépatite. Oh maladie songolo. Belé. Mama, pesa no mama micro. Mama, oza isu na likamba loba? Nalingi na basa mukie. En tout cas, Nzamba zezoué, bino nyonso bofungola matoi. Oh, deuxième fois nangana koma awa. Première fois naza témoignage mais temps eleki na ngana témoigner wana mais deuxième semaine boya na témoigner yango. Amen. Mwana mikufeli na hôpital tozala na dispensaire ba transférer biso koto. Il fallait to yana papa nzela moko papa akei ko se retrouver na Ngondo Maria. Donc azala vraiment azala troublé. C'est que docteur alobi moyezate na transférer bino bokende mabanga. Papa nga na kanisi ke ya zozo mototo ya koto a se retrouver na Ngondo Maria. Chance camarade na ye akenda osomba kisangungi bakuta ina ya lobi yo ke be wapi o na hôpital moyen te ba transférer biso na mabanga yango na oke mabanga lobi mabanga eza koto te koto eza Ngondo Maria yo komi koto ndeni chance mama bosala bolamu. Amen.
na vie na bino bosala bana oyo ya bakuluna bana na babikisa biso bana quartier asengi ye eloko ata 100 fois apamba ede epesa ye bolamu yekangaka bokange bolamu yekangi mpo na nga na 200-500 000 fois yango ekangi mpo na nga bana quartier babimi nani mama Ariette jamais ye te bamama boutique babimi bana quartier babimi moto bazwi moto babimisi basimba mwana alaleli nganga bia onzamba lola na yele na ngesuki ya yebani kanisanga ta bolamu moko na sala na vie nanga ezala ta na église ezala ta libanda ezala ta na famille nanga bokanisa ngai azwi mwana na simbiye na moto a moto toye ere toye tokomi mbongo nazalaki nango 5000 francs na poche nanga nazotambola poche yango eza décalé na tie mbongo na kati na yeti awane l'hôpital na komi bafungoli pe pa aussi tokomi mwana ke batala mwana oeta oyo moye eza te bo pesa makila mbongo makila eza te o nsamba lola na suki na ngai kanisa ngai na ye mama moka munganga docteur mwasa alobi te botya ye makila botya ye mai baweleli mwana tension ezaka amabe do 30 ou 40 minutes papa azoya wapi mbongo eza te o motie mowa na tongo na ngwala muki 4 heures nga nalobi siko soa eza te tosandeni akepa leki na ye pasteur Zesoué Lokamba akepa na ye 4 heures ti azeli atoke porte afungoli apesa ye mbongo $20 makila eza na 43 000 francs ordonnance ya bokutana na munganga basimba eza na 50 000 francs mais apesa ye $20 ya s'il vous plaît tozwi $20 wana na makila na mai na kisi na $20 mbeto ya pamba eza na 45 bazoyoka biso bosunga ngai na detail nyonso na ye awa bazwi mwana basali seke moye eza te mwana misubeli aleli seke togangi moye eza te ekomi na échographie oyo nga obi nzamba lola tokosuka wapi tokie échographie $35 tozongi lisusu bainsiste tozongi tokomi na échographie batala malade tokosala ndeni nga na ye na ye osomba kisi ya nasi nakuti papa aza wana nga obi nazongi nayebisi noko na ye nga nalobi nakuti pasteur aza kuna toye pasteur aye abimisi $20 apesi abi apesi mbongo wana siko tosala nini bokalcule 45 000 francs dans 6 jours eza na combien toye kozonga wana na $20 wana apesaki biso seke makambo nyonso nzamba lola omona nga naza liboso na bino $20 wana makambo nyonso na billet de sorte na hôpital na bakisi bakomaki na sima Weta maboko pona lokumu na Yesu. Oh Yesu. Nani mokonzi? Nani nzambe? Alléluia bana nzambe. Siko bato yo bazo belisa bana, o bazo kufisa bana. Noko yo lobi nini pona bango. Yo bakeka na hôpital. Mbala ya liboso nga na ya wana église. Nakenda kana ba église te. Mendenge na zaboye. Nazo kande mawa nazo tala ndenge okomi pe na ndenge nzambe nazo sala. Soki mutu aza musika alanda ngai. Ponga mako naza ne kaisala. Mutu atembe. Oyebi nga bien nako koya boye te na témoin boye. Na uti gambela na yembangu mbangu ifo na témoin bo. Po asalaka. Alléluia. Mais à s'absenter na musalo bifo aya. Po na témoin bo. Mwana wewe azalaki ebembe mais siko azande na morgue. Mais omoni passe kaka yo na kokunda ye. Mais nzambe na yo asali abekisema mbongo pesi nyonso bade nyonso boleka bokaka na $20. Mabite sangisa kaka bilobotika ye. Sali mbongo taki travailler na nzambe. En tout cas il faut na kokuna ko banda ko ya en tout cas pona échange. Weta maboko pona lokumu na Yesu. Nzambe abenir yo. Bia fungola misala na yo. Kibo sana lola. Bo vive miracle na komo na Christ. Bandeko alléluia. Amen. Oh fartile bapesa kinga pona hôpital makambo nyonso nakisi etikalaki nasombaki yango na nzela ya Zesoué Lokamba. Nzamba lola asali grâce na mwana nanga pona ye na ye ko pasola mikanda nyonso na kombo na Yesu tolobi amen. Amen. Oh Yesu. Nyonso. Weka maboko apasoli yango. Na lola tukokota tu tukokota tu.
Voilà. Zamba pambola yo. Merci beaucoup. Nani mokonzi. Ah, pesa frère micro frère. Kombo nani pe o vande wapi? Kombo nanga frère Samuel na fandi nanga ba maman na biso depuis Londres balandaka papa na TV. Ah. Pe bazwaka lobi ko na ba prière o papa salaka awa. De batinda kinga ba lobi longwa kuna na kinkole yaka dimanche lelo okutana na okende église. Na yaki na tongo ndeko ameminga tinda ba protocole ba pesinga place ya liboso. Nazala ko yoka pema ezala kinga mokuse ezala kanga chaque jour donc nalala nanga bien te na bomba kango kaka. Linga te ba mama baye ba po mama sosoko yebise na musika azwaka biève maté. Mais na bunda na kanango kanga moko na bunda na kana sala ka musala bongo mele na fandi awa. Et comme na service à mai na te konzima. Lea ba melisinga litanga moko ya mai na santi kati na ngando kwa ndeti na ngina sanzango. Mais kat mbala moko ezongi na santi ba pema na bande koyoka esili ezali tate nzamba pambola. Beta maboko makasi makasi. Wa Yesu. Gana mela. Kibu. Gana mela. Uya bomo. Bona yoka posale susute. Yesu azalima yoyo ya bomo. Yesu azalima yoyo. Yambanga yambanga. Unga na mela yoyo ya bomo. Bona yoka posale susute. Yesu azalima yoyo ya bomo. Yesu azalima yoyo ya bomo. Au nom de Jésus. Ndenge pema maladi wane kimi yo libela ekozonga lisusu te. Bato ebele babika na yango yo pe obiki pona libela na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Acclamons très fort pour notre grand. Bana nzamba le témoignage ebele na lokola 12h25 et beti to ceux qui sont dans témoignage awa mais to kozwango au courant de la semaine. Amen, amen. Bokomo na bino moko miracle kolanda bino tina bandako. Amen. To passer une étape avant dernière étape. Ya kubonzela nzambe. To lingi to bonzela nzambe. Tika komilela. Moto ke loma wazate tika komilela. Monde eza monde anko. Monde eza monde ya mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango. Il y a 40% il y a population ya Afrique, pe ya RDC o bazana étranger, o bakoya kozonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na biata likamote bakokoselo pe makam. Onga na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papanga na zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zo pesa mukongo, banje ba melinga. Bobi mokonzi atindi biso to ko zo pona tokene kwa adorer.